Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, si la Vitalo, hey champagne, joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, si la Mbotama et l'amour, si la Vitalo, Bekabe Pombasene, Mbotama et l'amour, oh joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, si la Vitalo. Joyeux anniversaire. Komona mamsko yana matanga ya mama Bolingo. Écrit makambo ebele. Oyebi quand même. Bon, écrit makambo ebele pour on a biso te aussi to koma ba mitema mibale. Mitema mibale to koma nango moi to ndima époque à moningi zaki. Maman, garde corps wana azalaka. Le quoi muto na tambola raté à futa que chaque fin du mois azwa déjà azana salaire o afuta maka. Azawana mais oh bino tambo bango ba chroniqueur. Ba collègue na biso. Ba se transforma en garde du corps. Mais on a engagé maître. On a foutu que chaque fin du mois. Est-ce que c'est nécessaire yani na matin? Ah, il était pour garde du corps. Donc garde du corps on a gardé ndaku. Babi garde maison. Oh, moni bo, ba ta mayeli. Puis boye matanga si la bisala komi akoti mikolo ata opesa bango mbote. Na matanga bato beba baraté. Ba pesa mbote te balaka te. Oui, matanga balakate. So na matanga na bando pesa bato nyonso na monyo na talaka place to zaki na bato so na tambo na pesa mambo te. Babi fa pesa ta mikolo nini ba pesa mikolo ko ba pesa biso pesa pe mbote te. Babe mo panza na trou. Ko panza ndini? Ba TikTok bina. Oh mais anniversaire na yet. Oh yo mo yo bino ba hypocrite anniversaire na yakoksi mbula moko na ba mbula na ye. Apesi bato mosusu bakufa kine bandeli awa bakokisi te tomoni bato mosusu ebele bakufi toleli mabolia tokundaki ye tokundaki papa Richard na nini tokundi mwana biso mobali oyo nani Pepito tokundi bato ebele ye akomi na mwana ye pa komisi yango abina te bolandela mutu boye après âge na ote 50 biso totie esko 60. Babi comment ko sabon âge na Bellevue. Bani susu ko tengela nga kombola mo. Ah OK bon. Yebaka ngo banda lelo. So na tie loko na ngai. Mutu akwa ko finga nga ya famille maboma. OK. Ba finga ki ba bombo awa. Nena défendre ba bombo na tanko ma mutu te tala ba life de ba ko fingo ba finga nga. Mais ba auto finga ba bombo. Na comparer ka elateli ya ba bombo de elateli ya famille babota. Tala ndi ba to ko finga nga. Na saki na tanga koma mutu te. Bano bo finga, bano bo lobe bango boy, bano bo sa bombo. Mais soko lati adimio sepene elateli ya mwana. Exactement. Na comparer bana na bana. Na ma ko landa bana na biso mutu. Voilà, na comparer bana na bana. La ana temps on a té yo té ka bana bato ndemne bozwa bana bato jour bango bopesi bango bana basi bani bali bopesi bango bani bali ko ana temps on a té laisse bien ko ça mate kuna ezaka maombi on a tuni balobi ekoteli okotela asila eratise opoto yana npoto ne ya Sinark ba bisi bino ngana Sinark ti lo ba memanga na poto ba basi batunye ça batakala et tout ça bazaki na ba kele na bango kasi de Dieu na moi ki batu moko bayaki moi na ngasa mutatala ngo mona yo lakisa ngai na nata basali bona nata balobi boye sam na ngai au mata penza au mata po ba tongi bozali ebele
makasi bozolinga bosa elo moko donc eza normalité mais bon normal na yeba te poni babundisaka ngai na yebi mais eza mpenza komba ya solo pourtant neti tosaki bachaîne ebele esalaki micho asalaki ambiance ya tournage ya Jérémy Thérèse asalaki ambiance ya tournage ya Jérémy bato ebele fo bacomprendre que ça malobaka mais basali yango bapolémique o ndenge ezalaki wana sa bazala boke mama top aza mama ya sam na kokende mama top ok mama pa yebisi nakei mama top aza mpe na chaîne na ye akoki mpe kobimisa telefone sam aza ofilme ya de telefone okoki mpe komisa telefone abi zwi nanga mpe ambiance ya tournage oyo natia na kati ya chaîne na nga mais asaki nango te donc ande afandaki nde kimi ebongo babi ke totie mal à l'aise botika biloko bafanatike bosala mabe makasi umela azala vanda mpe na ngwende na ya solo nga nde mikwaso bango nde yanga Jérémy abelaki makasi babi kezaki poison tentative mais moto yango kaka poison tosi tolongwaka yango tozosongo kuna bisiki eutaki esa retour à l'expéditeur yango eyindisaki ye esala mpena retour Jérémy ana bamission ana bakambo oyo moto ata afingaki ye aya otourne mais bino eza ta moto afinga bino toyokaka lisolo oboyi atourne eloko mpo oyinela moto oyebani te oboyi atourne mais Jérémy na bato bafingaka ye na bato nde bazanga babike ndenge azanga soka na zwi salaire nde nakenda na on église mais lobi oye seke na oya place abongo te décor tata mama mwasi mobali ya libala décor akomi kosala video na micho azotala bato bajwaka bien mpe baza batelegénique bato banani bajwaka bien batelegénique eloko mosusu eza erreur akobima azabima ye déjà bongo akokangama mpe na taxi sete mo ekokanga ye deya na nzela azonga te mpo ke ochange elamba mosusu mpe ezali epasuka ye déjà amonaki te eza tru ya monene mpenza te epasuka ye mpe déjà amonaki te je m'excuse abimi déjà erreur wana esi esalamaki lokola azaka star akolatela mba trouve te mbombalasama na ndimi te ke aolata yango ma fille Soraya mwana ya Léa Ndaya aza jour moko na mams joyeux anniversaire Soraya ma fille que du bon on a le Léa Ndaya mwana Léa Ndaya mwana Léa Ndaya naza na likambo na Soraya te napesi Soraya joyeux anniversaire ma fille notre jolie fille joyeux anniversaire na ye d'accord joyeux anniversaire Soraya mpe boluki ya bato baproblème nazolobela Soraya Soraya. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énorme de votre fidélité inconditionnelle sur cette chaîne. Nzamba mona papa mboyela ngai bino parce que ceux qui bino bozali za la kitoko. Alors barami ni ngai na bino za la beaucoup d'animala mo nzamba sala que tokutana yango tozala ensemble. Merci énorme à tous les abakouk. Merci énorme à tous ceux qui sont là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nzambe ya mona papa mbola bino tika ete mite manabino mitungisa mate ndenge lobi yawe kimia etondisa mitema ya bato nyonso na ebongo kopesa mbote na baoyo nyonso balandaka biso maman Alice Landu de moi-même je te salue là où tu es na pesi mbote na maman Zozo na Inde na pesi mbote na maman Afi Maimba maman Edimbizi na pesi mbote na maman Katikanika na pesi mbote na maman na ngai Blandine na pesi ba Blandine so mibale yanga na pesi bango mbote sikali bazali na keko pesa camarade ya no ya mami Lufuankenda na pesi pe mbote sikali bazali na keko pesa mbote na fofo awa de moi na pesi mbote na chacha la mama Martin Kindu Enoch Efrazi si la bisalo mon combat na pesi mbote FB Forever na pesi mbote Will Simba na pesi mbote kuna kota TikTok bakanga TikTok un peu de piment kaka ndenge za boza tellement ebele bambote ondekene progressivement igreka baku ke sika ozali nzamba bondisa motema mboyo ozala bien sika wapi ozali na bongo na fongoli mbala moko toyamba ya nu nango bosengaki bomela su mpona likambo te bomela su te mpona likambo yango na ye mpenza anniversaire makambo nyonso tosala yango mbala moko na masolo nyonso tozomela tobeta masolo mpo fo tomela mpona likambo bonjour yano bonjour MK kimi eza nangolo atata kitoko yano mutu moko akomi alobi yano bote kaka asalaka ndenge nini mpona azala bafinga nga na soni abi comment
tu vas le barat ka ba lo ba na biso ba ka ba lo bote peneza ah OK bote peneza ya solo wana nzamba za lokumu batika di batali ka bi na bi ya to la daka lokolo bon ba ngire sile comme on ratala ne comme quoi mubange tala boye to to ça mais la moni ba commenter kuna o ba sali émission mo ponga ta ba bloquer zanga tinete oui l'exatant ba o l'exatant donc elo moko muta sali ka po batala atunga oh aux traitement na bondeko nga traitement ni non il paraît que l'émission va se babi que nazora ba kiss na bondeko na bela malade mo nazora kiss na bondeko oh ya solo wana nazora kiss na muto ya 4 lettres nazora traitement na bondeko n'importe quoi ya ya solo na ko mutunda beteka lisolo kanga na ta bloko na oh aux traitement nga bi traitement na bondeko ni oh kaso ba nga na bondeko ba traitement 4 lettres kuna na ebite ngai bezaka côté ya paide ya nini ya c'est que bango kalembele me kuna bazwa ba traitement na côté kuna ngai bi bazwa côté kuna côté bondeko na ebite c'est que côté bondeko bango ba fongoli bango bazwa bango ba fongoli on sika ba ko c'est la biso makam kamene boy yes ndio bana ngabona imbaite ndio betenga kalisonga bi ma mingi bonika balide balobela bango katika balobela biso po batala bango exactement balobela biso po bazwa mwa vie balesa mabota so balobela biso te balobela so balobela nani bataba pe batala marata ata babeti solo batala mona mutu mo asala émission MK wana na kosoti o kana okina pasi siko tombo bolobela mutu fo ba fanatique baza ya mobondolo ko ya SB donc SB o mona otali osala émission na yo mo mona ke na jour moko beti moi 20 000 personnes batali boyna boydo au moins que oui ba fanatique bazala mais mutasali 3 semaines sans CV ya solo na 3 oui bazali ba 100 vie bat baotala c'est que ba fanatique ba changer na bango bo changer quand moi batu ba comment changer na émission ndio yo comprendre batu ba comprendre tiko le bobo ya ba comprendre nini ba comprendre nini ba comprendre ya ba comprendre nini ndela tuna ba comprendre na ndimi na nga ba comprendre ba comprendre to inaki muto pour la pamba za ki mwana nzambi ya solo wana azai na problème ya mutu te ya solo ai batini ba ko sala rekiksi siko ba uto te ya bango te nature était abinoté nature fait terre abiso tout ali boba atoine muto bo o mutu o mwa mama na ngati o mwa papa na ngati mais ineki pone lo mo mutu mwa ki apesinga mwa kanyaka moko boyi pona yina mutu moko dona yinieka dans le vide ton avant dit nature enseigner nga na comprendre que mutu azaki innocent tout ça rekil tout za na bolingo bo moko nande konanga asa na problème eko simba kozonga na susu te siko kasi omoninga so inenga dans le vide ato zongi na komo yamba yo pe na motema ya bolingo penza te na komo banga est-ce que azongi po achever nga te il faut na tia pa na tala o bakongo baba tula dikulu tala o kompo il faut na tala na yaka ko yamba te pona moni ozongi fona yamba na bolingo il faut na ebozongeli nini est-ce que ça par rapport à sortir to mona ki papa Masumu alobaki que albaningi réconciliation ça mais tout ça est-ce que y a monté ça la que de to mona na ba joyeux anniversaire où tu as des parties par là ba to bazo changer est-ce que c'est vraiment ça déjà banaki na cc to za ndingi bon wana nde na ebité wana yanga chika papa Masumu mutalobaki basa réconciliation papa Masumu alobi to sala ya kitoko ya mabete ya présent biso ba comédien est-ce que to sala ngona kati ya mitema c'est ça to sala ngona kati ya mitema te donc nde to sala ngo mutu na mutu aoyeba ke loko ni na oluka loko ni na lingi loko ni na satan de joie ko yini batu ata le réconciliation salami to sala ngo pena na fond ya cœur ya mutabi ke nazo se réconcilier na Mireille pour na libela makamo se zaki eleki est-ce que ça bongo c'est ça voilà donc so ça ngo bongo te to site bi mitema ya moto na moto moso zo ya ada na likundu na kati ya motema na ye donc aka mtoche musika ko beta mabanga za musika na bato za pe na zamba ya solo wana asa kana zamba pasa zako za kote bato mazaki OK donc ba msufu basa la ka bunga ta réconciliation salami mbote ya musika mbote ya luboko telo nya chena luboko ne to simbanga et c'est ça hein c'est ça yango pe sunde problème nzamba sunga biso vraiment yango na mokili faut e ba atango sala mabe conséquences na monsieur cause la topanzani libela voilà to ko bongisa voilà to assumer ka ba conséquences voilà mais bolingo bomoni na matanga ya mama bolingo est-ce que bolingo wane ko zonga moni mama bomengwa ye
maman mabela est-ce que bolingo basaka nango wana est-ce que lelo ekoza su possible po ya gabi na tia bi tangu na bango pe bazana ba problème na bango ba problème même bari na bolingo quand même kasi on a le bibari na problème na bango pe tangu susu pe na tangu na biso pe bolingo mabende koti makasi mais bango pe bazaki na ba problème to ba teke bango bazanga ba problème parce que pe ba problème on le quoi micro ba ba kinini bazo sala ba bomba yango mais ce que et puis groupe théâtral et akika moko soto che groupe nzoi ezaki koleka na télévision ezaki bazoleka na radio OK mais lelo ba groupe bon mieux ezoleka na télévision o alingi ya leader o alingi yende ba mona yo alingi yende ba ke yende yango moni mabe ekoti makasi mais bango pe basiki ba eza ko welela o nde mutekoti mabe o makasi mais kasi ko welela o ka ba benga ngai mutubo basala ngai mutubo bakena ngai mutubo nde mabende ekoti makasi ti ozomona o toka makasi koleka ngai ezo na pression na toka vraiment pour na hôtel la yo zoloba na toka vraiment donc ozomona ba groupe théâtral ezaki ebelete ezaki ka ba groupe nzoi groupe maboki ya on de notre la ko ina meza la muke mais oui parce que bango baza bango mona télévision ba wela na nani OK concurrence ezalaka mingi voilà ba wela na nani biso toza groupe intel groupe océan groupe boye groupe libumu groupe libumu linga sa na chaîne moko boade ba groupe soki 30 na chaîne moko mutu na mutu azolinga asala mieux que bango ti yango mo batu musu bake osimbela yango bakisi voilà pour la linga les voilà les kabaninga tu vois c'est ça le problème donc c'est ça le problème makambo belé na kati na bino mais siko comment on mams ko ya na matanga ya mama bolingo écrit makambo belé oyebi quand même bon écrit makambo belé pour yango na biso te to sito koma ba mitema mibale ti mitema mibale to koma nango moi to ndima époque moninga ezaki matanga mama bolingo batebe baza tunanga est-ce que akoyanga bise bon akoya pour mama bolingo atikala ko na problème na mutu te mutu mususu koya matanga mo bobino bomunyo lokoya bino bosaka pari nango boya mama bolingo boya kitende ni fali boya peto za to lele longo bayiba on bayaki te ba msupe to mona ba bayaki na butu bayaki pe na moi bayaki pe na butu bayaki pe na moi faki boya pe na butu boya pe na moi ya solo ngesa pe ka bien poto lela kama bolingo ba bibino boyaki matanga na matalana makasi matanga pe ba matalana bomba misi ba ka matalana tondimi to ki matalana fay boya to s'affronter to ça matalana on ensemble la matanga ya muba sela ba affrontement te matanga ne ba sela un affrontement mabale zo makala matanga ya mama mukolo bo te ya mama mukolo na za star bongo bloko bolo bana mama akufa ka za star amuto bloko ba tuni so tuté aza star muto akufa ki ya solo wana bongo mema biso wapi babo lunga star matanga ba star ba sela ngo matalana biso ndo zo mo mota ba ministère ba matanga na boye nango sans souci bozo kata somo souci ni ne soko la sato funga motema to so motema biso keza souci la maman mais to lela maman photo lela te to sani bolelité boye te boye kaka na bisalela nini zaki wana bozo ya boye na batu bino bolobela ba garde du corps pour nini mondo Congo mobimba chef d'état loba muto aza besoin aza makoki a rejoindre garde du corps rejoindre garde que bande pas bibliothèque boa ba essentiel tant na moni bolo belika ba garde du corps mino ba garde du corps te boa kana bato ba lobela bino nde batambo na sima na bino mais muto ena garde du corps o afuta ka na fin du mois est différent le monde est monté ba garde du corps moni onkai ba moni ka wana est-ce que na mama maman garde du corps wana azalaka le quoi muto na tambola raté afuta ke chaque fin du mois azwa déjà azana salaire o afuta maka azawana mais oh bino botambo bango ba chroniqueur ba collègue na biso ba se transformaka en garde du corps mais on a engagé maître ou à foutre que chaque fin du mois est-ce que c'est nécessaire yani na mata ah n'était point garde du corps bon garde du corps on garder ndaku ba bi garde maison oh moni boy ba to mayeli ba bengue garde du corps à garder nga donc partout nos allez la foule ya batu star a oya il faut na garde corps na yina sima kwa ulingite batu ba poussa premier patron na yaza kabu babi bengaki batu na butu ko baya osela bino mwa makelele wana isa to bengaki pona nini kasi kasi pour ba star ba to bengaki ka ndo ndima nyoso sko bando bobimi na batu kasi star ba kenda bo star so même batu kena ba Vous avez dit que vous avez bino bino mo boke bino mo ba collègue mo ba kengela bino pembela bo benga fali mutango okende
nasi ya omoni mutu video acha bomba beta batasuka voilà bikamna le boto ngane maloba ya monoko poso il fallait abeti avant soit keba ke eloko ne tika lipolele bato boza suti OK ya zaki makamne muso azo sala era y habiter fona système maman na zone ne problème te maman sa maman nga maman il faut na y en assister tant na aussi ça na tali corps na déposer fleur nanga tant na okende na zongi makambo nga banena nga osala tant que ba ite ke memangulu pa batona bon babi c'est kala kisi bena ouvertement que matanga ya batu muso za na barando na batu yonga ya raté net ya Richard Mukoko ya te te woni zaki mangu atanga pe na yikite ete matanga ya batu te batu ba ke ya bangu yango to tika ibomba kunda ye ya no atanga pe mangu te moninga Richard filme nyeso akoma na bomoto neto tozaki na bomoko na tika ikozanga ngote ngaso na kota komina ngiringire za pona Richard OK voilà pena bien vite so na kota komina ngiringire za pona Richard déjà ce que bon bana bata makasi no si bakana yi batu babeta bango matangiza ya bango c'est ça aussi abonde ni bisoto yo moza victime na za victime nene voilà mais Richard ça pire vient na yo ba image en faut l'exa ngonde to beta di solo boza pire vient na nga pire vient na yo ba caméra na nga ya pa na ba bokete ba théâtre té mais pire vient na yo vraiment ba caméra na yo ba biloko no batindaka et yakana maboka Richard que zo en tant que petite sœur Richard abombi yango bien personnel mais lelo ke pour l'élayer bateau yo ba se transformer longo ba comédien musala théâtre simbi ba ba se transformer ba garde corps ba bi ke so coach ba beto ki si ba beto ba beto te et matala ba ki na suka $20 ça ya solo wana achaka moi loyengi mo $20 ça $20 pas si bato musu bozo na passe azo na ba pesa ko $20 komisa hein amen okumisa bato mele bo pozo ka $20 komisi sa valeur tina degré wana si ça n'importe quoi pozo ka $20 non mais merci pour na musalo otangi pe banda tongo banda lundi ti samedi na KGS production benginga na bi ke loko ezali na ke kuna papa ko ya benginga na bi ke SB kutuna ba benga te so lunga nge mona ni ka bo na tourner ba benga te siko oyo vanda ti na fin semaine pour longo la dim o comme pe ke na longo pour moi na longo pe $50 dim c'est que de lundi au samedi na simbi 500 faut komisa nzambe amen mususu $20 aussi longo garde du corps improviser a komisi mutu ti na balaki pe Seigneur Jésus-Christ na suka balaki babi kene no to benga o kene no to benga tembonga ya pasi na ki mais bien sûr c'est pas donné dans la vision na respect na yo voilà pour que babi boye matanga si la bisalo akomi akoti mikolo ata opesa bango mbote te na matanga bato be bayebaka te bapesa mbote te balaka te oui matanga balaka te so na matanga na bando pesa bato nyonso na monyo na talaka place tozaki na bato nyonso na tambo na ndo pesa bango mbote babi fa pesa ta mikolo nini ba pesa mikolo pe bakuta biso pe so pe mbote te mikolo pe bayaki bakuta pe biso te muto ayaka kuta bato nda pesa bato mbote mikolo be pe bayaki bakuta bato pe pesa bango mbote te la charité bien ordonnée vraiment vous comprenez mikope ba ki ba kuta pa biso pe ba pesa biso pe mbote te matanga ata matanga na biso moko na kepa na biso so na ina kende balaka te na bimika na sa kwa mtana libanda na sina kendaki OK lobi bomoni na so na ye matanga balaka te so na yeka na pesa bato beto aboye bato ndimi beto so na bato kana liboko weto papa moni mulala moni papa be ezarate babi ko yenda banda babi yenda banda c'est mona bango kala mona batu kala te puis baloba ke makelele ezalaka na CCC po kaka bomba ngo fallait quand même pesa bango mbote yene fa bomba makelele te bikondi fo baboma makelele ya mwa muke ya mwana bikondi fo baboma makelele yete ya mwana OK bikondi fo baboma makelele wana bon toyebi sutelo ni toloba aya makam aya te mabe siko aloba yaka babe ko mopanza na trop ko panza ndeni ba TikTok bina mais anniversaire na yet oyo moyo ko bino ba hypocrite anniversaire na yakoksi mbula moko na bambula na ye apesi bato mususu bakufa ki na bandeli awa bakokisi te to moni bato mususu bele bakufi to leli maboli to kundaki papa Richard na nini to kundi mwana biso mobali oyo nani Pepito to kundi bato ebele ya komi na mwana ye pa komisi yango abina te
akangelongi po bino bobina kangelongi babi bibina bina wana pona ya sola bina ka abina yeba do bina bo bana na tournage na bina kati Koli kama bina ngeza ndia lelo babi bon na live fendo yeka bandi ya ye abini ye mtabini abina memba keto na bino te lo keto yo ki passe ça sila ayo tiens pour pas camfré apa kola no ke masse oh abina mabe abina te mabe aya te mabe mais finalement ce qu'on y on a bisa ki yaka kaka o événement moko ezali yako photo bino ke yesili ndenga tika ki somme na simane esili bongo donc porte les fois qui na matanga za $39 hein babi misi saka moto moi si mo tiango na nini 39 de nini bolandela mutu boy après agine o te 50 biso te chesko 60 babi comment ko sabon na belle vue ba misusu ko tengela nga kombo na mo ah OK bon mais babi ka ko sa âge en direct yaye na live yaye ba misuku ba sabi ba bébé tomba to pesa ba âge to kama oh ah ni na âge wana on âge yo agine ngwana akoli nzela moko na batu nsto mona batu tu bazana basimba wana zai bongo na bango so yene fata ka mukolo ya batu wana babi abanda pe kala quand même ndeni ya ko za abanda depuis abanda na tilo za kana ka abanda kala bo mwana mais biso to mikolo na eti oui abanda pe théâtre liboso na yo voilà donc il faut que ça ka mukolo na ngape au moins place bourgmestre réflexion batu est limité abanda kala bo mwana tant biso to banda théâtre simana c'est qu'il fallait biso to za baleki na ye ya zaka ya na biso kokamwa mutoko banda kala na bandi na basage age moi muke akolo na musala na etina ndenga ke OK donc denga banda kala fa zaka mukolo bato nyeso banda kala non comme ça ngate ke lokola ba bakata ba personnel ba miraesa ba mindondo ba tunyeso ba banda théâtre lokola ba banda ka liboso na biso c'est que ba maman na biso pas nécessaire voilà pourquoi yo banda pe retard sima mais o mukolo bato surtout ba banda théâtre ba miso bazana ba mike yo ye après si age ne ngol on dit mais age ne andimi o be ko ndimi age ne tant pis et ba mona qui importance ya life wana wana de bango de balobi mais yé mukolo nzoto ça élève mon importance na sérieux mais oui non so mon importance c'est loko nga la salité mais ngamu na saki loko na nga c'est na mon importance na yo au mon importance ba sepeli nango sérieusement maman yebaka ngo banda lelo so na tie loko na ngai mutu akwa ko finga nga ya famille maboma OK ba finga ki ba bombo awa nena défendre ba bombo na tant comme mutu te tala ba life de ba ko fingo ba finga nga mais ba auto finga ba bombo na comparer ka elateli ya ba bombo de elateli ya famille babota tala ndi ba to ya ko finga nga na saki na tanga comme mutu te bano bo finga bano bo lobela bango boy bano bo sa bombo mais soko lati abimio sepene elateli ya mwana exactement na comparer bana na bana na moko landa bana na biso muke voilà na comparer bana na bana mais ba est censé ba le baké au kitchen niveau parce que ça cher collègue bien sûr toi ba collègue peu importe oui toi ba cher collègue donc collègue na collègue na to kitchen niveau ça daju royemba par exemple na fali banda avant daju musika daju za moi leki lobi par rapport à yo ko bi ça ko daju te donc to lo baké ndenge to cha inosbi kututé to cha bébé chanda tanga banda na âge na yewana donc to baké roza mukolo ba papa mukolo ba fali c'est ça et puis la podium banda taper na bango abanda bébé akoli na musala ngo bisante ke amukolo ba tebele abanda de mwana muke voilà donc à cher collègue ya fali à cher collègue ya kofi à cher collègue ya ba papa Lutumba mais bébé chanda ne balobi quand même na SB no bozo teka bana bato to teka bango bana biso boya dano na kindumba to teka obikala biso to komo zo ndumba lelo mabe ndumba mwasi kitoko ba parents benga yo ba benga moi c'est ndumba donc moi c'est kitoko jeune fille ne ba benga ki ndumba mais biso siko awa ndumba comme ils sont chel mungando donc si la ana temps on a té yo teka bana batu ndebne bozwa bana batu bozu bongo bopesi bongo bana basi ba mi bali bopesi bongo ba mi bali ana temps on a té mais bien que ça mate kune zara maombi et puis bana na bakuta la mingi na mamsika na tournage Ndeo ya sa basala omani ngane na boy kebelekete biso nde to aboy to ebinda kwa mams même mams ebinda kuna ngati mams mishu ebinda kwa mams même mams ebinda kuna mishu te ana tona te aza mama na biso na musala na compagnie na nini soso biso to salaka exactement
biso tokokoyeba esika ya PDG mais PDG sans la temps on a été à koduka bino banda on a bino donc bango nde bayebani banda ko moko na studio photo na bango nso batambola wana bazongo te bakotsa pe SB na kati baba sala bango groupe WhatsApp azalaka yo na intel abengi na braza yo c'est bien bon pe sala ngo bongo ele kamba mona bongo ele kamba to bayebi ele kana compte bon pe sala ngo po be longia kitoko yo sala ngo ezati bata braza ba mona bango te otolo basusu otolo ele kitoko ke sala ngo longia kitoko sango bato wana pe ya braza ba mona bango bango pe sala bango groupe WhatsApp bango pe batia liste bango pe babenga bango na bato ya braza po bilongio peze mona ngo ezati eza penate ezati nde problème na ngate na beni mamba kubuka oh mama banda likoloti ekiti tina se ya no to ke malembe ya no na tuni balobi ekotela asila eratise opoto ya nani poto ne ya Sinark ba bisi bino nga na Sinark ti lo ba memanga na poto bayi bazi batunyo sa batakala et tout ça bazaki na ba kende na moka site ba kende yo batio doi pona yango n'importe quoi le quoi bazu batakala ba tie bango na liste poto bazwa pe na bango na bakotsa bango na kati ba kende bango na Sinark te na longwa so bazu batakala ba tie bango na kati bon voyage yo mona ki titre côté nga taka blo pa bate na temps na te obebisa ba mega na taka blo ba fiti te na temps na ngai na ko tia prière na ngai na sambela na ngai na radio parole vie à pasteur na biso Mayata de la foi pasteur bien mais ma biso na ba prière après ça biso ba temps ya prière en tout cas nga se focaliser na prière wana na mona ndé la salle à prière wana et sala nga bien même na bebisa ba mega na nga na prière au pasteur bien mais ma biso na sambeli na 0 na sambeli na 8h ba biloko ba fitité bo sala na tala ngote merci na pasteur Jean-Paul Mayata initiative à jouer au chef so prière wana tout cas nga sala nga bien mais on regretter le fait il y a aux analystes wana te eza to matalola to kelola esiko ba kabola ba ange na batuma be longola ba ange nga to ba longo ba ange da ko bina kaka frère biso ba ki ba longo ba ange ba bini mingi bo pe parce que biso ba to kumisa nzambe na lolenge na biso ba de ba zo na ndenge na bango mais liste on ba sali bon voyage ba kende mais ba biso ratango Nicolas sila na ra de sila ngai na ko rater voyage pour la sila te sila ndenga zawana tokolo ba makamso na TVT ba te ba ko molanda ti to mola star ekeit so na yoko ba secret na biso po mola na ngoli susu bango loko ba okene na compte Sinark ba kende biso to kende compte SB pas tout na compte ba clôturer pe potote mama savon te sokola tika ngo na bango louche mutoko ya sokoli savon te yo sokola cha yo oh ya no aleli ko rater visage ngana le la poto Notre merci GS Production, Aigle, donc Jérémy Chaban, donc Jérémy Leli Saka Mikolo, maman Moko Kalabako Botaye, Bazona Kaka Boke Bolo Babo, Bosonga Bosalabo. On m'a dit le Babo, ma question c'est ma réponse c'est ça. N'a pas quoi loba na ngaya ba bazu bilongi ba bema bela ba temso ba te. On m'a dit maman ba finga biso to kotaka ma finga, tant to koma awa to finga kaka. Boyo mutu moko boye. Baba tie bandi ko fingo otali mutu ango au zelatina fin du mois ba pese $20 na kamwe tolongo na likola tolongo na 100 ezaka muki ezaka bon to chaka 20 po arosombela on saka lo super koka so 20 ekokate comme muki mais zo zela $20 oye po finga ngati o tiana peta mso tie ba biloko na vie peso za te comme penyo ba komo benga ba komo katelo téléphone. Bon voyage na Sinark mo président Caleb batutu tient na liste on ba okende ko prester na mboka bo okende nzambaza na bino tambo na bino bo sala o il fallait bo ça na voyage wana donc biso to bite loka maboko mon président sans rancune yanini sans souci yanini mo comme subo yamba président Caleb babi makambo leka et c'est bo yamba président Caleb bien c'est Thérèse ya kandeni na groupe na beto loko ya na ngai ye mo abanga ku ya mangana groupe awisa mo so ba bijou bo tuka bo yene okosani OK o ele ka déjà le cas donc surtout qu'il a et l'autre côté na complexité na simba mbongo na age ya ozela na théâtre te na théâtre ndeko na suna mbongo te
sinon que et puis ça bon na théâtre ndé suna na mbote muko sala émission invité président Kaleba wa biso a biso patangi na ndako na ndo fana na moto to kabula ndam na toke voilà donc a biso na ndako na ndo fana na moto fait o ezaka yanga o na teka a biso sko grandeur ndako wana donc na théâtre ndé kutunde na donc to na benz on ozara déjà na déjà benz kala OK. Donc na surtout que les lots comme tout est yongo moni sabino moni omende tinga za pembe ya mams so za ba mandia o nyo so baza nanga ndo senga donc moni kena senga loté tombo la star et mams azumbon bo bengi bo tuni so na 17h mams tinde ngata 50 francs na mbongo tombo ya star na sala moté ya mutu eza ya mutu ya nga eza ya nga so mutu asepeli ya pesa ngati no sengo ngote pasteur Marcelo le principe du contentement sepela na onzamba o pesa ngande eza ya nga. Vous comprenez? Yongo moni batebe ba opanza na lelo po nini? Azo chalisu ne loko eza na maboko ya moninga eza yete. Yongo no zomo batebe opanza na belé. Donc ba kende poto, ba tambola États-Unis, ba mata ba kita. Donc so eza ngai te eza ngate. O eza nga no sepe no po eza nga. Exactement. Voilà. Donc ngana na ngata na taona te ya ba lombo ba salaka, ya ba matala na ba ki diale lo po ba pesa bango. Mam sa simba ambongo. Nako batena minute onde to abuyi nako za nde mama miste ndena za na mam so na zaka muto lo koso ndena nsubo mona nga na porte ne koko mam spesa ngabo koko mam spesa ngabo na mi pesa kilo na mi pesa respect moko boy ya ko lomba ka tende bo ba lomba ba koma les aka mutu ko bimi oyebi nde na futela ka loko boy oyebi nde mama bino bela ka na saka boy oyebi yango moni lelo ba comédien yango na ko yesi batebele valeur ezati bisenga sengeleki voilà pesa ngai sombela voilà allo mama zobela voilà nini mais nga on se lekela nga na 600 ngona ndenge na nga utuva ba solution donc exemple là 150 000 $ quota ya no pas bunda tomba mais au moins butu boy ton pour na porte ya mamist mais na sala na ngote pour na biki mbongo neza ngai te tombola star ba kuka tombola star na bango exactement deux ans ngate zate ke ba bien na SP pour ngana ba to kabula mais sur quota kaka na chaîne mususu nde ba tebe balongwa na bitumba na bisi yote mon SB mi chofa na ko na isa mi shooter isa na LT isa ya mutu boyete isa do isa bisote isa ba tombola ki star na bango yango mo yekota mama ekota matana te na tout est clair là-bas. Clair. Ils ont bisouté. Voilà. Ya no pesa ngo pena kitoko limboli yango pena ndenge sengela kiza pena important ya no tozo kende kaka po oyebi mikolo be to kutani te na pena na ba question avec 250 questions ni tuna na obi ya no biangai ya no balobi kaka oui baloba kaka si lelo baloba kaka po après pe mission baloba susu nga ba mili fonke na mo pesa nenga be émission ya ba mili fonke nana ko le kate ya ko pesa nana yo kat obi la bala mami mo bala wa mo anu na mo no te to ba camarade bi do age moko na camarade te na camarade na mo anu te ke ba kana ngai nana yo le ki so mission yo le ki so mission yo kate Casimire yo ko benga benga pa vraiment comprendre ya no balobi que yonde influencer Jérémy pour acha papa Alain akende na lisusu deuxième fois pendant que papa Alain atiki événement munene o ya zaleli cordon yo muto sali yango balobi yo ndenge ozana na ji ozala deux rôles na SB ozoboma. Ah bon? T'es aux dans le sens que, yon ne aux quoi garde-fou. Ce qui m'a ramené, c'est yamba répondre na JS. Yo kuna ko kenako Congo la rabatu ya batu. Po ya kana na JS kuna po na baninga bapanda. Yo mi aulingate société ne koya. Quand est-ce comme il kolonde ngana? Aulingate mutemo j'aime ça ngatanga na kokosango ta. Oui. Bon, c'est que yo qui confère que par l'ending ni akende mu. Papa Alain na Jérémy na showbiz. Papa Alain na Jérémy bauti na groupe Simba un peu de piment. OK. Baza penda chef na musali na bango. Donc na kozo papa Alain na confié par Jérémy. C'est faux, archi faux. Na liste on a Dubaï yo te mutoko te. Nga ça liste te ba benga biso ka boya na ba passeport. Ah, tu mboti de biso première page ya passeport. Ne ba benga ngande na kene na kutani pida papa Alain. De deux, na moi qui batu moko bayaki
Moi na nga sa mutatala ngo mona yo lakisa ngai. Na nata basali bo na nata balobi boye. Sam na ngai au mata penza. Au mata. Po ba tsongi bozali ebele. Makasi. Bozolinga bose elo mo bodoki eza normalité. Mais bon, mais ça penda combat solo potane tu to saki ba chaîne ebele sala ki Micho sala ki ambiance à tournage ya Jérémy Thérèse ça qui ambiance à tournage ya Jérémy ba te be faut comprendre que ça malobaka mais ba sala on ba polémique sérieux on ndenge zaki wana ça mazo boke maman to pas maman ya Sam na ko kende maman top ça malobi maman OK maman pa ebise na ke maman to pas avec na chaîne na akoke pe obimisa téléphone ça mazo filmer des téléphones akoke pe obimisa téléphone abi je nanga pa ambiance tournage yo na tia na kati ya chaîne nanga mais asaki na ngote donc quand défendre ne kimie bongo babike to tie mal à l'aise botika biloko ba fanatique bo sala mabe makasi ya solo et ça la bien té nga neti boye ça la bien té tu otombo pe téléphone ça la voice au de la Jérémy pour comme sous qui ngana yé na ça l'ambiance tournage na aboya c'est ça ce n'est pas normal baba fan bolinga boke mission de famille maboma nini na biso botika Jérémy ça la parcours na yebiso ça parcours ezaki ambiance moto zaki tu sais tournage avant j'ai fait quand ta prière azaki obligé au kata tournage bon donc il y a tout ça ka prière na ata bo bandi nini neza film na yé au kata tournage pour ta prière na yé tout le monde peut doser aventure ça mawana bona boyenga ça yaka sur le téléphone qui est sur nga bien sa tournage et comme il problème bon maman top ngape donc tout tourner car la film na nga maman top camarade tout tourner très bien qui toko mais bongo bo ko ta ronki mo boizate bongo ko te lo mo moto maman top ke ti Thérèse atindi mwana na zo ba image wana quoi abokilo non bokili cheto pour la nuit azara bien aliaka bien alatara bien ananda ko bien boko là-bas mais bien ça va top message au plus même message on va dire directement donc il te donne ça l'ambiance rien nga mwana tumba kutu ange maïcha na de la paix OK biso nyo surtout moi biso na exo ça mtache biso maquillage mais quoi animer galerie maquillage mtanda mabe maquillage mtanda ba chonga tengama obike tinga bi na bisa kutu ba de cette là bache ange maquillage bien mais moi ça confiance en maquillage bache toujours seka mais et comme le commentaire kuna maman topé tande batiki il faut que tu ça mata piloba nakamo mutu nyo sazaki na zaki na mouvement yebta mutu zaki na poso kolobate to tourner place mort to seki place mort les places moko to ka ba idée tournage za bon to sala boy to place on bo comme ça problème botika ba fanatique botika biloko bozo panza ba c'est que ba fanatique ebele na ba commentaire na bona ba bilobela na ba tira voilà yo bili neti ngamu ko na sala na live na loba na makambo pe non totika c'est vrai que quand des ali makambo de kanaki awa par rapport à ba audio banini bimaki ba nikoni so ba yiki na ko silama na bango normal bien moi si moko azoyaka na ba commentaire nanga eza mila na nani eza mamu mutu na ese mama tika biloko wana bino mboluka ba problème ba mutu comprendre la likombi awa moto epeli est-ce ngata na sala émission na tangeli ko so na kombo na besoin otanga mida to kotanga ese to kotanga mamu na ko lobango no non voilà faut batika biloko ni eza bien te penze zo cha ezo bima su ba ranking kati batu bazaki na mal elo mo ba yoka ni ba sololi est-ce que maman te pose au moins le quoi Thérèse mtatinde mo no ça donc ça maloba bongo na biso ke makambe belé kutu asilami mingi pona pekisa kai e belé la pekisa kai koloba boité ko sa boité ko kena boité kitoko te botika mais na koloba ke Thérèse mutu aloba ki na papa ale ataliti c'est les paramètres toi ils a fait ils a événement ils a voyage ils a avantage nanga na tambo na kola ba tuna ngai na théâtre zora nini saka nini na théâtre na futaka ta affronter et mimanga poto mimanga mboka bo mimanga mboka bo osomona donc eza eloko moko oyo ba koche nga ta fête ya ndeko nanga zo bala lelo na butu wana lelo kaka na mama na mata pepo na ya mariage ndeko nanga te expliquer et puis on comprendre nga mais ce que ça a pris à coûter cordon qui coordonne quand même qui coordonne tout le bango qui coordonne les couleurs qui coordonne ça perda ça perda qui coordonne quand c'est les 10 comment chez ba monter qui coordonne ça perda OK ça perda qui coordonne kala ezala soutenir moko ndel lingande ko lubati mais siko ce qui lo bomba secret ka boma moi sinai et que le bimi moi sinai asangisa moi son réponse on a gabi bwende moi sinai abi so bomeza moi sinai ya ye oh non nani yazo akoma moi sinai bomé lisusu
Moi si na ye. Ali ya yemo. Ya ye abalaka na mbongo na ye. Ali ye. Ya bino nini? Moi si na réponse na bino ndi ba kanga bino bandoki. To za bandoki. Bo biso ndoki on ba kanga biso ondelelo. Nous on dit bon on est bon fan na kati ya Lucifer pe na kati ya monde diabolique. Mais ba okufa. Ba comprendre te. Boto ba na ba bon nzambe bo kanga ba bandoki. Lumière na ténèbres et yo kana na place morte. Est-ce que yo kana kate? Babi ke yo na ya gabi boko midana mikolo suka. Na mokili me bolinka ba. Ya biso mikolo suka nde ya biso. Ngane tinga bona mukona nga suka pe bo bangela nzete na ko na obona oloba kaka. Ngo onde yanga ye. Bino ko bona ba bébé bona ba berceau. Bola non ba berceau. Biso ko to stoko mi ba 100 ans. Ngata na nzete na okeni bono lenga na oloba kaka. Bo mikolo suka onde yanga ye. Ya bango te. Ningo asuka ngo yanga yozo kila mo te apasi famille na ngate lo te to ebani te to sola te to tanga na te yo mi go asuka ngo kila ngo kwasi fwani yo zala nanu umela ba bébé ba prématuré na maternité ba okufa ya umela na ya yo umela zala vanda pe na ngwende na ya solo ngande mi ko asuka ngo yanga Jérémie abela yi makasi babi kezaki poison tentative mais mutongo ka poison to suite longo ko mutongo sur kuna. Oh, bisiki utake ça retour à l'expéditeur. Yango indisa qui est. Et ça la vena retour. Jérémie ana ba ambition, ana ba kambo oyo mutata finga qui est aya tourner. Mais bino tata muta finga bino to ka li solo oboya tourner. Et là on peut inela muto eye banité oboya tourner. Mais Jérémie na bateau ba finga kaé. Na bateau nde bazan babike ndenga zan soka na zui salaire nende kenda na on église mais le boye, c'est que non y a place à bon côté. C'est que non y a place à bon côté. Le lo na au petit ngambo na kena en église. Le bina bi ke monga za mabe. Non y a te. Bino zo ya kaka zo ya salaire. Kokamo. Ko ya te. Fanda penza la pongi pour mbongo neza ya kisi. So biso toli so maboto to moni bana ba ofuluka ba ya ba santé. Tikolo babo. Bon ka c'est bon ni maman. Mbongo ne toli sa ba to mo ba eza jalousie mal placée. Donc moi no yo moi no to ndima kite ki akoma boyo moi no to ndima te ki osa musale ko monana ba ba chaka ba limite na ba vie ya bato ba onde ba mona ba onde après nzambe bango mais nzamba la bango bi moi no et ça pour faire qu'azala a pour sauter les kaboy akindi utika sa musana ye ko ni azobosa la maman na ye maman a foulier na théâtre te maman so alingi mo ate mo pa alingi ma te mona ke ka kuna pa chubembeli. Maman linga mwana na bile longi na motemo lingi mwana te yo lingi mwana yako milingisa atona ta deux films ka deux gags abenga mama tona ta deux gags ka te batu misuba sa mapo sa ba gag te ba gag eza ba gag la compte ba gag mo oh mono de Paris na pesi mbote nazo benga numéro no ezo de ka oh ba gag wana eza édifiant te ba mbongo eza ndeni yaka go théâtre bo sala kuna ba bébé bisa merci ba jeune te bino nde bo sala kuna eza bien makambo bino bo sala kuna ko soso bana bata ba sa nde nde ebumisa merci mais baba sa wana ko bomba ma te mon ene bana déjà ko bomba ni mon bombo e bana na ngobu babi bino ba ninga bana ba papa bino boninga ko sola na mutana na papa bino wana papa te lote papa wane papa ko ana mobali bobe ayisi ba ambition de tozana mibali ba bino wana mibali te tona mibali faut sola na TV mais ba fa na anda ko mona mobali maman to tika papa ba fanda ko to ba papa ba tuzwa na bien bon on pas bien papa on a tuzwa na biso na bien te bi parce azalaki to tika pardon non problème papa on a te yo pardon problème papa ba tuté papa ba to na bien mais ya ndima fa na deuxième femme afanda papa na zana ya mulunga ina wa papa ne te ba sila de akuna tangi banda ke zalaka OK donc tu papa ba ta fanda na tu ka papa on a fait photo qui ne ba prière ambo makamani ambo papa kuna kota za biso za ba papa ngaba papa za ya solo papa zali o ya papa batute ya yo moko pena ya papa batute yano ya nkana et puis ce pene na sa mariage na papa na sa aux yeux de tous bato so bamoni ki papa sabi maman nengna honoré yo bato baye bakoti ya téléphone etika na ba réception te boka ba téléphone bato bako filmer ngai ya obata mate bato bako filmer ngai penza na seli bala na ngai ya obomba la te ba bomba na kana tuni ke me pa likamboji
Tala kutu. Bosa masango. Soyemba nani? Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Si la vie salo. Eh, champagne. Joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Si la Mbotama et l'amour. Si la vie salo. Mais quand même, faut m'asseoir. Mbotama et l'amour. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Si la vie salo. Joyeux anniversaire. Tu mets pas les cadeaux anniversaire ya mamso. Tu mets pas les camboyo. Comprenez notre émotion. Il y a goût, hein? Moi, ça fait un citron, hein? C'est le mandenge mo. Nzambe na ngai ngoma ka babo beto bina na TikTok ata yo moko pena. Mutabota mi akoli comme na 48 abina. Po bino bolo ba ki azasta. Po mesana. Mama question non mituna no ba réponse. Ba réponse pena ya yo na moi. Isali susu moi. Elengi. Nzambe na ngai. Papa za mama. Papa za solo pena. Papa. Olobi so pelinga honoré na misa batu nyonso. Non linga kuna bo mane. Ozate ko botika ba téléphone. Maman, au moins de toza boye. Na wajo to nango mutu nyonso ba tune libala face pela nango. Amen. Po to leki ba age moko déjà to komi déjà ba sakane sili déjà ya kobatama. Po to sa ko za nango to so ko animer galerie ba ba se kaba se pela. MK bat ba ko tanchin batala ya no lobaki nini ba ba coupe ba e ba lobi. Mais na ndenge ya solo na age na ngai mutu amonyo honoringa na bombana c'est kalingi ngate ya solo ouais ba c'est so mambo cache c'est kalingi ngate ou bien c'est que ça peut na engagement mususu voilà ils ont empêché voilà donc so lingi ngobi ke na epena ko honorer bon na epena ko honorer na ngala pesa exemple moko mais na monyango ils antina te na epena ko honorer moi sinanga na bomba te. Okay. Donc tout le monde a félicitations à Domiti Makenzana dit Londolé. Bakoli me bat sali bala bato ba moni yango. Voilà, devant tout le monde. Devant tout le monde. Et dit Londolé na kutu na moni pe maman Ouazalaki honorable à l'époque là Nicole na bossa ni komonene ekoya nango ya Serge Kayembe. Botala c'est. Auti obala ba aux tous. Na mona di Londolé bia obala moi sine atali âge ya domitilité domitila atali âge ya di Londolé te ayo ko honorer devant tout le monde bana bango ba Fallon Samuzu Chanel ba sepeli ba koko ba sora ba tutu ba sepeli so ngai yo nani papa ba kuta honorer moi sine na kimukolo bo ibsanga ke na minute yo so to sa liba ngo eza lola kona bomba na pembeni il faut honorer nga na miso ba exactement ba tunu so ba mona ke oui le ba honorer na batouné sur ba moni ndenge bible lobby ndenge bible lobby donc bon ba na papa so papa ebiso ke to kende to sa libala na kuzu to mama ebiso ke to sa libala na kuzu to bomba ba téléphone bo zo bilité maman na sa engagement mususu papa na sa engagement mususu ba banga yo pesa voilà na l'état to comprendre bino donc ngamba sunga no sala penda na kati ya batu nyonso mususu ezali boy Jérémy babi awobebisa décor azobebisa décor parce que décor abandi osa bagag lelo Jérémy azo imposé bana ya SB na kati pour quelle raison décor tata maman mobile ya libala décor a comme ko sala vidéo na michu azotala bato ba jouaka bien pe baza ba télégénique
bato banani bajouera bien télégénique batalisela boyi molili tikoloba boye abenga bino na temps bino mais temps onano azolinga matisa na chaîne ifa benga bato bana manaka obebisa te mais oyebi ke ezokute ye mpe place na ye popres ya ye place ne yango na chaîne azobundela oui ya non place chaîne pene yango na obunde munamuta tebisa eloko na ye po bato bamonisa bato te azosala tiktok na Jérémy na Michou bazobina poni te bikoma mwa mutu oyebi ndenge azozokisa mitema ya bato ntango bato bazoka mitema mpo bongo bazoba bazala biso bazoka mitema tika bakisa masango eza elengi ya solo bakisa yaya bakisa eza goût donc Simon entamelita dala donc Simon bokasama kitoko ya citron kitoko makasi eza ya pomme ya pomme na raisin batie ok yango esali mwa mélange wana kitoko makasi je vous dis oyo mpona anniversaire te anniversaire asile fa so bareloka motu yasi na nga te bato bamizokisama mitema bango nde balingi bamizokisama mitema donc so nateli eloko moninga na ngai ya ndeko na ngai na lisu ya kopambola ye na ozokisama motema te mais so naotala eloko ya ndeko na nga mpona nini aokoma kozwa baennemi na ye baennemi ya nani baza baennemi ya décor te wana eza ndako ya décor eya ndako ya motu te eya ndako ya décor akotisa bato ya sepeli eya ndako ya décor et puis bravo décor azosala bagag tosala kuna ezotalama kitoko ota pene bobi te azosala bagag nekei nango bien babi bazozwa bamichou na banani non pas michou actrice po bayebi ojouer te banaomi et tout ça kasi bayebi ojouer te baozwa bango bino boyebi ojouer baozwa bino te et puis boya molili nyonso mpe ekontaka nyonso ekontaka donc il faut ozala oyebi ojouer télégénique mutu mo boye etabi nini opesi video mafuta mwana michou ozosalisa bayaya baémission moto ayebi ojouer te me bazwaka ebine bato oyebi ojouer bazwaka bino te mena po likambo yesu siko nini te esalaki bato bayebi ojouer bazwa bango te bazwaka michou molili babi michou akomi na kisi ya dega likolo ezaka likambo ka moke kaka babi mamsi moto akateli mwana kisi na ye bino mpe bokezwa ya bino michou bakisa lisusu misemo oyembabi feza fali soki ke kolingo eza ke soki nganga soki olobaki nini kendo bakisa barituel wana emata esu makasi nalingo su koleka michou bakisa su kisi babengaka oka bape babengo wana olakisi mpe banayel kisi yango olakisi mpe banani kisi yango bango so bakota kisi bokeka elongo bayeba basala partout yango wana problème eza te plaisir na bango yano okomi na mangala bango basepe bongo ti ya solo wana basepe bongo bino osaka moment partout yaka beyebisi biso aka na matanga ntango bozalaki mpe kote moko ndeko na biso ndeke yaya azalaki mpe na kote na ye mais bato ya kote na ye bafilme batindeli bato ya kote na biso kelamba eza kotoboka bon eloko mosusu eza erreur akobima azabima ye déjà bongo akokangama mpe na taxi sete mo ekokanga ye deya na nzela azonga te mpo ke ochange elamba mosusu mpe ezali epasuka ye déjà amonaki te eza trou ya monene mpenza te epasuka ye mpe déjà amonaki te je m'excuse abimi déjà erreur wana esi esalamaki lokola azaka star akolatela mba trouve te mbombala nsima na ndimi te ke aolata yango po eza déjà ya otrouwe voilà donc ekoza mpe pasuki eleki na nzela na taxi ekoza mpe eloko moko ekanga bia sak oyebi basak na biso mpe eyebaka kobetize eloko singana mpe kokanga elibende wana kata mosusu kaka mpe wana place tozali na matanga saki mpe ndoko otya bo libende yango wana ekangi ebendi singa wana boyeba te ta mosusu baproche na ye batrahir ye à ce point po place azalaki azalaki mpe ye moko nandimi tata mutu moko ya SB azalaki wana nandimi mpe azalaki mpe na bato ya bato akaona do bato bafilme bato azalaki na bango wana mpona bahumilie voilà mais basekisaka ye basepela wana mene biso ndokino aka motu ozala na ye ti da aza wana sikoyo azoloba nani afilme ngana azalaki na nani akomi komipose bakisi voilà kasi tolingani te mpo ni tokoyebisa na natonga na singa mundu atala kango lidusu oyo efungwami c'est simple okangi ye poni yo filme yango olakisa epuis ezalaki nango mokie
pourquoi beaucoup misango na matata ndengwana ya no point ni babenga encore le cœur sans tricage de mams na linga ya solo so na lingiote ya solo ouais docteur présente sans tricage tara kere sangisa bombanda te ils ont mbalo te na mbalo sangisa bomi bali alinga salite te na linga bo soto te maya mukamba so ça a été coach fait bois comme libanda babi bino bozo bomanzoto makasi na chaîne etala masusu te ya biso ba vient ba pesa son nzambe mutapesi biso na tawana son nzambe biba yali suba tala ba otala ba yeti na commentaire na ngabo bomanzoto bosuka na bino kana mais bino botala ya bino tout ça biso ta devina biso ay pe ya kolanda tine émission ata yo moko tala ba essence nga comment ba essence ndeni yo tiki oko uta ata muko wana ba eloko nini na betela pena to betela no ba bakuku maboko Intelo. Okuta ta na film na bango abakuka ko commenter ma bête. Jamais. Okuta ta ne be mission bango ya saité basaka abakuka yo na bango ba potana kuna. Bango ba potana. Mo mona bango tema bazana makambu te, il faut ya ko commenter makambu. Ennui ezotumisa bango. Vous comprenez? Donc to batala biso 200, batala biso 400, batala biso 300. Ya biso na temps nzamba pesi biso bato wana to sepela na temps on nzamba pesi biso bato na côté mususu ba finga po batala bango mais biso to tie film po batala édifier monde édifier bato bino po sala ya bino mieux batala ngo pe beli kaka bino na moni na mams na live a petit tout les solo ya chouchou na nyota et tout ça là c'était très bien to sepeli et tout mais bato moko basangani balobi ke mams ça sala kaka bongo les abakuku de SB ezaya yete ils ont chouchou na nyota comme ils ont chouchou et on a tata na zakana yo kaka babi les abakuku de SB asika chaîne les abakuku si konde za mams na chouchou na nyota bazo soit fort parce que chouchou na les abakuku etala makoleka SB yango mams ça fâché chouchou na kuta fâché fort chouchou na passe ya mams city les kama ko na moni ko na TikTok mais on a obina zo boira les cas zozo ya solo oui oui, petit c'est propre et Zozo. Oh là là. Moi, alors ça théâtre na Simba. Oui, naebi. Lesquels Zozo m'a soutenir théâtre les lotés. OK. On soutenir théâtre kala. Il y a les loso bengié muto motema munene na baba kuglo kwa Zozo. Bango tout bazaka bato. Mais muto motema oyo ayamba mbala moko. Nzamba umisa moi suna mokili. Nazo basuna na mwana hôpital na uti. Mazozo nzamba umi yazozo ezate ko flatter yo li pochino etondaka ezalaka parce que ta babi muto aza lokola nzete o ezo abriter bando nzete epesa ombre na balili nzamba ko kozangisa ko sopela ngo mai lokola nzete mbila baokata ekola siko yebisa ngai chuchuna aza leke ya zozo so chaîne nezaki ya bango ezaki ya chuchuna tonga to bango mbala moko po aza tricage aza ndeko ya sila ya kala abomba ngo te bakena pesa chaîne nanga wana sila atalela ngango nanu pona yebi ndeni ezate ekende liboso do chaîne wana eza nango ya sila bisalu totika komitungisa botika pe koyoka zuwa kasi bobaki ke tolanda ebino bosala ki tolandi boso comme sous ça sur biso nakamwe pour to clôturer to succès là gesho finga makasi Poni. Po batangi kala mingi te bazonga na ya Gabi. Kala mingi te na SB. Alobi aza neutre. Alobi bongo po abanga ki pression pour le bazonga na film na SB. Mais obi kelo kala na comprendre ngo te. So mutoye alobi ne makamne normal. Alobi aza neutre ko maka. So ko bien zaka neutre bo finga e. Mais tu sais que a joué partout et pas du tout. Jérémie Azalaka, SB. C'est pas net ou monaka SB ba mo. Ndete tezaka SB c'est bobanga SB makasi. Budi maki bobanga ngo. So aza netre gisho mobali ya mutu nanda kutamusu gisho binsa mwasi ni awa to bande kunete ye moko. Na yo mto finga gisho tele mate ndaku na yo zala ngo te. Ba msusu baza na sans domicile fixe ba na ndaku te. OK. Ba yenga ba ke misu papa yimo apesa ordre bolongola mwana wana le ba yo lo bakabi lo ba tika ba lo ba me papa boye ba kete ba makambeka papa lo bi mwana wana longwa ya solo nde ba longoli pe bon aza su te chezo ba bilo ba bolongola mwana wana aya su pembe na binote
mais bon il y a beaucoup de analyse moi la quand ko finga batu ko baba n'importe quoi ko babilo ke zanga tin so qui soit bien ça naître so qui obeginga nga moko ne na za boye na loba ke na SB mais so ba benga pe na za empêcher non ça te so ba benga ki ça empêcher na voyage na moi ça dans ça qui na rôle na jour ya voyage c'est ma c'était jour tchenga jour ya mukolonde na voyage na za na casting te na longue bazu ba remplacer nga vous monde donc muto bien naître ngoka ezaka SB na nini oto ndenge ni eza ba chaîne ni surtout aza naître à jouer partout ba bien ça hypocrite hypocrisie na yiki yo pe sa hypocrisie na makamna oti bien na yebisa ki bino batu ba ye ba kite ba komo fungwa mamisu ba komo mona le changement to mona na misi yo azaki innocente ba kosa ki biso na makambo ebele to fungoli misu to zala partout to sakapa to kika place moko te to kama ke sika mote to fungwa ma to kinde partout ba beta masolo ya lokuta ya mwana mwasi aza innocente. D'accord, c'est pas à comprendre. Bien que tu n'as pas de tout vois déjà. Azana wana ba comprendre que ma bemo izala ki me ya lokuta. Vous comprenez? Ezabongo. Biso ba otoba ki on buto to comprendre que maramo su ba lo bo izala lokuta. Ya mo ikala déjà to mizala na part na biso pa ezala. Surtout yo ko yamba la ça na ndoto. Vous ne pas comprendre depuis kala. On se comprend. Et yo comprend ba ça va toquer. Moto bozo inika par défaut a salelo monter ou incriminer na makambo ya lokuta ba tu vas comprendre ngo bon siko after matanga mam ça kene na moi kolia moni na tina nini ba lobi ke akiko sepela po ndinga bimisa ki batu na matanga MK o mama ka mususu ile kana na biso ba congolais tozaka na métier réflexion mo mukie donc ndinga ute matanga fa la nzala Voilà. Te na tuni fait attention les là qui ka kolia ti alia sisa ke kolia de fayi kanda uchi matanga lele akena nda kuna filmer siko mama matisu na bia aboli afika ala aliete donda ke lia ona ali misunya bembe to c'est omoni ba bande présenter ba bilamba na ya cher pinza bilamba na cher aza ngolo la te bilamba cher ba vanité na ye histoire ka batu na nini ye mo kabi pourquoi ça ba on le biloko ne asomba ngo bonga misana e bongo ba pe ba ye biye banda ka ba vanda na ye te ka ko soba bilamba cher ya ye muta baxela ke un franc ko na ngo ate ya ye andimi alingana la ta griffe ba misa biso ka tondo kama bangoti papa ba ta bilamba ba 35000 euros ya mbongo lupango à l'époque ba lupango boni faut avoir veste moko $25,000. Bon tout le monde misa kalba ça binoti. I start. Parce que quand tu la mané, bon tu qu'elle la mané c'est tout. Tout le monde passe pour yo bac c'est 1 franc yo là taper à 1000 francs na yo. On a pas à 2000 francs na yo. On a pas à 80 euros na yo. On a mutuna position na zo kokela. On la tandenga lingi ya ye ba vanité na ye. Ce que tout le monde to bandelo bablamba makamba blambo banda kala. Si le lo to continue ko ba a changer ta la ta ka cher. C'est que tout tiki kala ta ne cher. Yayet ba famille na moko propre abotama bango ba bisal bango moko balobate ata la tiba vanité na lati a combien au moins ma Doris abimite pour sabino pour anini yo ti le lobby boy Doris ba yana to moi ma parate ya mo ba ko na para to mo na bimite pour ani yo si le laxi ba o sepe ba betele ke mo maboko bino ba ndoki ba nani bolo ba na yeke o la tabwe pour anini bande ko ni mo bolo ba te pour ani bino bo calculer ki ndoki mo ba ngona Okazuwa ne loko mutu ya mbongo na yemoka bimisi yo bakselete. Attends. Ah, tout kabiloko ezama be sopa biso. Le bino fimo biso ngo s'organiser na. Ana ndaku na ya bien, ana voiture na ya bien, mbongo netikali alata na ye. Yet. Yo tonga na yo ya binga na otonga ngona bilamba. Siko yo nini na muninga ka. Ezo so place. Eso pona ni. Oh garçon c'est moi qui ai porté ma chaussure. Ma chaussure. Pourquoi ça te fait mal? Vraiment. Mola ti sapato ya mukenga ye so pona ti dongi na nga mo. Ndamoko yo nini. Te congolais mo ma ile ne sukaka. Ya ye, ake obeta ba griffe ne ya ye, asoma ko ya ye. Et puis ngana nde nataki vidéo na moi bazo poser ba question nda ozongisa. Ko di bosa boyaki.
mais papa ya natungisi kaka bango lolenge na bango nde baza wana balobaka bayokanaki me bayokana ya no tokomi pena na suka mpona toclôturer na biso pena toclôturer mama toclôturer tolobi pena nyonso oza sio tolobi mpona zokale sokongo boma nga koboma to nini osasa nga kosasa to nini il fallait quand même nalobi lobaka na nzambe alongwa baange alongwa baange biso mo tosanjola tena komi na suka pena ok ako pena na suka moi liloba pa babakuku nyonso en tout cas babakuku nyonso baange adorable oyo tolinga bango totia bango mpenza na cœur ezalaki anniversaire ya mama na biso nayebi bosalaka nde bosalaka mwa kado mo epa mama esala ye bien parce que ndenge aza wana azali mama na bino asepelisa bino bato liboso bazwaka kobina na ye wana ezali ntango asaka biloko mwa mabe abinaka bafanatike na ye asepelisa bango bebi motema mpe ya mama nyonso oyo tokolekana bozwa bokunda mama jamais tokozwa ye tobwaka ye na kati ya moto to tosala nini bolingo nde elekaka nyonso kutu yango nana aloba abi ntango tokoki lobi mamsa abwaki président yo shwangondi abwaki bato nyonso bazalaki na nini esalaki nga bien moko koimagine alobi na kati ya babakuku moto ayibaka azalaki moyibi aza te mosenzi aza te nauti oyebiso awati nauti oloba no awati talaka nga bo sikoyo leki asila na pembeni asila naoki ka sango ya 150 $, ekotaka na nga aza agite ndeni butume bongo bongo na nga kapa asila se naoki okemande na olingaka mbongo na ekota ikombe mpona zwa me na betango kaka banda mbongo na ekota pasi ya tiro na koba ndako asila te vraiment moyibi azalaka te mosenzi azalaka te sala mosala bafuta okanyaka na obimi okei c'est ça tu vois sala makambo oyelaki sala makambo oyelaki oyo oyelaki te ayo te sala makambo oyelaki donc mosenzi azalaka te basozo kuna da babandaki kosala bemise siko boyoki bango bangana babetile bango masolo ndoki ya famili nini oyo maboma kuna babandaki deja bapanzani bazalaka bazelaka yango me bakokufa soni biso kote na biso ezalaki kaka mpe topandaki tobenganaka mbuma mwa mabe oso lingi ebebisa mbuma nyonso tobengani mbuma mwa mabe bozwi mbuma mwa mabe bokotisaka na kati na bino donc bino nde bambuma mabe bokotisaka bambuma mabe basangana bango na bango voilà donc toza ta na posa te toza na biso kimia nde tozalaka boye liloba soki ezaka babakuku tolingana makasi mama ye wana anniversaire nelekaki na yebi nde bosaka bosala soki epa mama kulutu bosala yango bopa mama ye moko dabanatanga daya banini bakado eyaki na mama mariam bondo ya majabu atindelaki mams kado voilà donc babakuku cosmétique pe atindaki kado wana kutu ya olga kabelo pe atindaki kado wana pe ekuba wana ya bato ya mams deja batiamisisa wana kutu koloba te mazozo ye deja azaka mama ma social motema malamu donc babakuki nyonso ya mima mpe nayebi ke otindaki nayebi mamile fakena kutu na parlo pas hymne national nayebi ke bino tu bosaki ezalaki ya malamu baona batindeli mama kado te batindela mama kado avril mobimba oyo ti toke kosema na le 30 donc botindela mama bakado na ye yano pardon souhaitele ngai le bon tonton joyeux anniversaire ayebisa yenga okepa yano na esina oketone na ya otinda mwa masanga souhaiteli bon anniversaire le bon tonton comment yango wana ye bongo kaka bon ke tellement taka moto mo joyeux anniversaire les bons tontons, une année de plus c'est ça c'est fait les bons tontons les bons zala umela simba nzete umela mona ba kokolo ko binemi no ba ko marcher pied no mona binemi mam ba ko marcher pied na ye ba oya yo pe ba ko ba torchon vraiment ba torchon ba serpia to zoro to infina ko na makoto bwaka ngo to tanongo esika to lingi to tanongo so ina tanongo ko to na tandi so ina donc monguno no ko ma o me makaelo ko sa poubelle qui boit ici qui boit pour la calame wow le bon tonton joyeux anniversaire à toi que du bonheur le bon tonton et moi joyeux anniversaire to pesio ban avril nyonso joyeux anniversaire tonton Barisi base apé to pesio Barisi base apé joyeux anniversaire Dieu merci c'est bout tout moi na appel liboso na avril tata joyeux anniversaire il y a da suksara au suksara ça mois d'avril ok bloqué donc joyeux anniversaire ba surtout avril Soraya ma fille Soraya moi na ya Léandaya ça jour mon maman c'est joyeux anniversaire Soraya ma fille que du bonheur on a le Léandaya moi na Léa
Léa Ndaya. Léa Ndaya, moi, Léa Ndaya. Nazana Likamuna Soraya T. La Pessi Soraya, joyeux anniversaire, ma fille. Notre fille, notre jolie fille. Notre jolie fille, joyeux anniversaire, Naï. D'accord. Joyeux anniversaire, Soraya. Mais bon, il y a un problème. La solo là, Soraya. Ouais, Soraya. Oh, bah, maman, bah, on va à théâtre. Ailleurs, à Botama Mouko, moi, on a la Bissal. Date, moi, plutôt. Soraya, joyeux anniversaire à toi. Ok, ok. Joyeux anniversaire. Et puis, Bambo Telanga, quand on a besoin de Babakouk, et surtout Babakouk, Bossala moi, ne Bossala Kanata, ne Bambouna Bayi bien. Thomas Tare, Mama, yes. Oh, Balandaka, yo, moi, na Kamna. Bino de Boland. Puis, Thomas Tare, oui, ça combien? Yendo kufa ta nsian otanga wendo kufa ta nsian tuna nzambe na seka pe nzamba ngo na mwepe mtu mobu na hivyo seka ngo video na lali na oseka babi yonde lo mabengana abo ga nzambe na ngai babongo la pesi nombote SB Mobimba bébé Anne batu tout ba soutenir SB yemo aussi la bisal joyeux anniversaire nayo bon séjour na Brazzaville équipe Mobimba JS production Aigle Jérémy Chabani bino nyoso bozakuna ya Glody Chiquito bino nyonso nzambe abatela bino kokende pe kozonga na bino papa Blaise be kwa gatuzo gatuzo en tout cas moi mon malamu respect na ebite en tout cas to S nini na bata SB GS Mobimba impoli sakate omoni so mbuma mabe koti na GS ekima yemoko on peut okuta bo solo pe lo sambo pe makama malamu za GS okima en tout cas nga la fréquenter bango na temps on za na bango na ba réunion parce que na za conseillère na bango si côté me somona so bandoki mais côté me somona so ba ange donc bateau ba c'est pas biso te monde bandoki tension tension ça va na donc ibana na nyo surtout likambo ça likambo bo solo li pe sili oyo kango libanda te parce que il y a déjà mi beko o papa na bango sa tie na kati ya ndako donc merci na GS production merci na SB Mobimba tala ba chaîne makasi o ba considérer ya no yo to considérer tes chaîne o kufa attention et pola bino so bambote na bino bat bolinganga na ba bolinganga te papa Blaise be quoi monsieur sénateur à vie à judo coach champion olympique bokelanga papa Blaise sanga bien be quoi à Londres na boki bokaye bokelanga pe prudence mojinga moi c'est moindo moluba moka mwindo ya kitoko bokelanga ye ML Muswamba ya Titi Kalu Mamilou Fankenda de mois de 4 penza Mamilou Fankenda na pesi bambote na ngai na Nadine motema ya papa Ipo na pesi bambote na ngai na Yami Mademoi na Suisse na pesi bambote na ngai lisusu na Nessa na pesi bambote na ngai na bayinyoso balinga ngai Fifi Madimba ma petite sœur na pesi bambote na ngai opesi mbote wana pesa ma petite sœur chérie na pesi bambote donc baye nyonso balinga biso SB Mobimba ya zozona ende mama Katikanika président Yoshua Ngodi na pesi la kaku de Karine Muntu China Rambo na peso bambote belé la kaku de Karine Muntu na peso bambote belé Chouchouna Nyota na peso bambote belé en tout cas SB Nyo surtout ba ange adorable bambote na biso. D'accord, Yano, merci énorme, merci vraiment, mais c'est de qui te propre, bien makasi, sans polémique, sans microbe, qui va cœur, un cœur sans tricage. Donc tout s'est bien passé. Merci à Lionel Lumba là. Pro, il me dit c'est bien mambo, c'est bon, mon comme bien anda au kisto, ndamba mon papa Bolabino. Au s'abonner, au commenter, au partager, au like, au tali du début jusqu'à la fin. Meilleure manière de porter biso. Yangwana na nuya liboso. Avant vous te bisanga oh kende western à liboso yangwana. Yango yo. Au tali du début. Au kabelinga déjà. Voilà. Au kabelinga ils sont se déplacer sans comme identité.
Donc nasekingaka bino trop de mon cœur yo yebi. Bisous à toi, bye bye.